Salut à tous, heureuse de vous retrouver pour la suite de votre émission Le constat de myosotis. Comme vous le savez tous, votre émission traite de problèmes domestiques. Pour être oetel na banda kona biso soki tolobi ete torana ba problème te wana to komi bato ya lokuta na kat na ba couple ba problème ezali. Alors ba problème wana yango toloba ki ete to traiter yango na kat émission na biso les constats de myosotis. Mbala eleki tolobelaki oetali ba femme clitoridienne. Pour être tolobaki ete tokolobela be basi. Lokwa tolobaki tokolobela basi, tolobaki tokobanda na ba femme clitoridienne, simana yango nde tokoya na ba femme vaginale et na ba femme fontaine. Oya sujet na biso tolobaki pona ba mama. Nde yango toye na suite ya émission na biso pona kolobela ba femme vaginale. Merci na bino nyonso o bolandaki biso. Batu bobengi biso mingi, mama Eliano Chudi, merci na ba encouragement na yo. Pena maître Mimi Ngambe na ba encouragement na bino nyonso. Vraiment tozane sengo. Ndeko na biso Duche Kapanga o azali tango nyonso ko soutenir biso na kati ya plateau oyo peto aliko pesa merci. Na bandeko oyo bolandaki bo bozali misika totanga ki na ba commentaire vraiment to pesi bino ba merci ya mingi. Pour la émission auto kolobela po ete ezali facilité po ete mingi bali koloba na biso ete mozindo bozali kokota nango ezali makambo oyo vraiment eza koleka na kati ya ba couple na biso nde yango tolobaki tokotika ngo bongo te il faut tolobela pe to pesa bino merci na manso na ba encouragement o bali ko pesa biso na kati ya plateau oyo nazali penga mokote lolenge mbala simelekaki toelaki mibale lelo pe mamo tozalaki na ye mamo yo balobi oyo bibilo moko ke azali cool o azali koloba avec franchise azali awa mama wana na kombo ya nani mama Dembo Wemo. Mama Dembo mbote mamispe boni wikitoko boni masolo ya Flair Monde HD TV masolo Flair Monde kende kitoko to chose parents sika papa beau fils na pisi bambote esika zali dans musala ya kitoko bato babokeli ba fololo mingi babokeli ba fololo en plus mikolo na comme na cameraman na sika parti aluma mutwa sala musala donc voilà masolo za kitoko ezate po moko za fololo te ya pour la bongo te ya mama musala po ete tozali na émission les constants de myosotis elingolo ba fololo kasi on a lobité et dans musala hormis à combo Dembo po Dembo déjà on pesa Flair amen oui baraté oh kasi Dembo na ba tete là il a si Flair et dans le roi na za Flair ma rompé na sala to mais tellement pe na linga nature mingi linga nature mingi atana ba cimetière atana ba mapango bato na zala kaka donc na ko foncer toujours pour la musala qui na kitoko donc nous c'est la merveille ça ko linga musala na passion yango comme le roi passion na Flair Monde HD. Merci Mama Fololo. Donc na kati émission na biso otiko yo kanga ndenge na otiko loba. Ouais. Bandeko ba kozela yo pour la suite. Et émission na biso pote yo la kaki bangote. Ba femme vaginale. Bato bali komitu na balobi ba femme vaginale wana banani ngalobi te. Bozela mama yemo kwa koya. Akoya ko limbolela bino ngwa ko kotela bino ngo kino na mozindo. Yebisa bango na femme vaginale azani nani. Merci déjà na batno surtout balanda qui est émission précédente ou ba contribuer qui na ba commentaire na bango na télé ba commentaire na pesi bien surtout merci femme vaginale déjà pour nous kota déjà na katia CG femme vaginale eza moi si oyo ba posa na ya nzoto evandi na kati na ya nzoto ya kibo moi si donc auto binga na lolaka mondele na vagin donc sentiment na evandi na kati ya vagin. Au sentiment ya mama ndeko tolobela ki mbala sima ba mama ba femme clitoridienne au plaisir na bango evandi na kati ya clitoris siko bango plaisir na bango evandi na kati ya donc na kati nzoto na biso ya basi donc libanda te na kati vraiment donc po ye ayoka posa il faut partenaire na ye akota vraiment na kati ya mozindo na ye po mwasi wana azwa posa za mwasi oyo alimbaraté azalaka tout le temps aza tout le temps motivé. Donc, avant motivé, les locaux sont dans la mission et les locaux sont sentis katina. Moi, il y a comprendre bien.
ye o azali na mozindo kati ya vagin na ye plaisir na ye evandi na kati ya vagin oyo ya ye siko po ete mama wana o aza na ndako o aza kolanda biso na ntango oyo a comprendre différence na ye na ba femme vaginale po ete toyeba tolobaki mbala ya nsima ke ba femme clitoridienne bazali 80 et ba femme vaginale baza 20 donc na 20 wana bazali baza na bango mingi te siko ba mama wana baza minoritaire siko na kati ya mama oyo azali vaginal akopot ayeba peut-être mso na ndako asepelaka pe papa sepelisa ye pe lolenge moko na ba femme clitoridienne ye pa sepelaka ayeba ke azalaka mibale ou moko na susu akoyeba ke azalaka neka vaginal azalaka clitoridienne te esengeli na biso sikoyo oyebisa bandeko o ba kolanda biso po ete ba comprendre ponga pe na yeba ponga pe na li mwasi te tango mususu côté wana lolengo zo lobelango kaka bazalaka siko foto yeba kuno expliquer qu'il faut basakanisa ye mingi posima papa akende mais awa siko bango bazaka na posa préliminaire te bon ezo dépendre na ndeni bazo memela bolingo na ye déjà parce que moi si wana azana sens mibale azana sens ya écoute na sens ya toucher ozomona sens ya toucher eza er partenaire na ye a pénétrer mbala moko na kati ya nzoto na ye kibomwasi mais sens na ya écoute ezalaka er partenaire na ye azolobela ye na litoi des fois mwasi wana akozala clitoridienne ou akozala en même temps vaginal parce que ezalaka soki na vagin et répondre na noté au moins la clitoris azui relève donc soki clitoris à réagir na noté vagin na déjà na kati ya vagin à réagir déjà donc basi wana na to ba rose pour la ngai selon ngai na romona ke baza minoritaire te ba rose à la 50-50 na ba clitoridienne parce que des fois mona mwasi mususu na yemo rami mona mususu aza vaginal oto na lingi mwasi mo bwa lingo lia mingi petsa na lembaka te ozomona mais azana na denini omona mora olemba te moko aza vaginal moko ndira aza clitoridienne donc pour na koyeba effectif exact parce que wana eza bat oyo basali sur le plan statistique na bango ya mundele ndenga sali mais eza na batu mususu na kati ya nini wana bazate mais mususu baza majoritaire par rapport à ba clitoridienne ben toyi ko pesa effectif exact te par exemple la 50-50 ou bien ba femme vaginale ba roleka pour microbe ba ba ko lia mingi ba mespe ba femme vaginale pona la la maman poete na o etali ba femme vaginale pourquoi ba lobi ke ba li mingi te poete basi to yebike basi nungu to yebeli soki papa asepelisi ye mingi asepelisi ye tango okende na ye na mozindo ya masolo poete ba lobi to sala bolingo te guerre te ba to sala bolingo guerre bolingo des fois il faut battre l'adversaire kasi on a comme na kasi place to na ba vaginal parce que amuninga na hote maman ba vaginal to lobi ete ba nyama ne tumba pour pas na bango ezala kalina foreman ba benga ma ba kombo nyonso to bazaka ba mongo kuna swahili ba tetela o ba yombe ba silisa ba tribu njoka nde ezana okaka posa ya nzoto na edo ye ya mona zolinga na yo ko compléter yo na sens nini mama na ngai ye ali na posa ya eloko ekota na nzoto na ye basi wana mususu pe ndenge tolobi ba papa biso ya kala ba yebisa biso ke façon na bango ya ko séduire ba mama ezalaka papa mususu azui be verge na ye moi peni na ye abimisi yango po sango kombo poto kende bien bijou ya famille on a bandeko bolanda biso po tozo kende na mozindo c'est vrai to ko lobalikambo etali vagin o elobi peni ezana batu mususu tant so ko déranger bino alors code na biso ezali soki tolobi bijou soki boyokinga mama dembote nalobi bijou ya famille nde yango wana verge ya papa wana peni pona répéta kango tout le temps te bijou ya famille soki nalobi diamant nde mama pour bijou soko kotisi ngo diamant na kati et ya kelengi moko boy donc comme voilà donc bon comprendre biso code na biso o to bandolobela mingi na binji yango wana pona bino bay o bolanda biso na ndako mama dembo po ete papa
soka la kisi mama bijou ya famille mama oyo azali vaginal na mbala moko te na mbala moko azala excité diama yoki posa ke basangisa bango mibale ozomona ayoki posa kutana bena ndeko na ye po ete mélange wana esala kitoko o mama oyo wana oyo aza kozela oyo azali vaginal ndenge tolobi po ete bandeko bazolanda biso plaisir na bango tango ezouta wana mpona bamiscle na ye bamiscle ya mama wana soki ezali bien na place nango mama wana azwaka plaisir na ye malamu e basi wana baza na makasi akoki kozala mpe 1 heure de temps na papa alembi na ye te ochangele ba position nyonso alembi te po ete ye kuna me elobi te lokola ye akendaka molai papa azwa ye kaka lokola mpunda moko bandaki ye kokita te caresse te koembrase ye te kaka ndenge wana po ete plaisir na ye evandi wana omotaka yo koboma mama wana non parce que on a essayé tout à l'heure eza ndenge bazomemela rythme ya bolingo na bango ozomona eza musique nini oyo partenaire azobinisa moninga na ye parce que bolingo musu bango bakenda na okara bongo ezaka kitaka kupemba la moko akoti esili mususu ayebi déjà que moi sanga fona lesa ebile e ozopesa mutu bile ya butu ata ya tongo basouetana na mutu bon appétit avopesa ekopo mai ozomona au servir biloko lobi ketin bon appétit la sinini koyebisa mutu maloba ya kitoko parce que ba femme vaginale misusu bazalaka sensible na litoi moni chaleur ya litoi ya mwasi ya mobali mobali akazo lobela o chaleur ya munoko wana na litoi esalaka bien bino bato bolanda émission oyo boye bango déjà que oza likolo ya partenaire na lokola likolo ya mwasi na yo il faut oyeba ndenge nini ozo servir mwasi na yo ko servir mwasi na yo lokola soda bazo laisser madeswa vungule na position wakala te il faut pesa mama biloko ya lengi lobela maloba kitoko ko lobela maloba kitoko te ke na kosombela non ata ya flatterie ata bolingwana eza nango te mais ozoloba ni makamoko eza sensible litoi na ezo kende mbala moko na misisa na ti ekosala tina misisa ya vagin na ozomona ke mama olemba te opesa lisusu makasi en plus de cela on engana compléter ba MSP ce que moni partenaire na yo mwasi akomi sec papa bo éviter ko tsara basi ba soyi ekreaka ba infection na nzoto ya mwasi siko imagine ozana ba microbe na kata munoko pepsoda déjà liboso sombaka te brosse kutu bosana ba masango melaka ba biloko liaka tous les jours obosaka munoko te mais oza makasi ya kochelaka mwasi soyi c'est pas bon ce que moni moya koche soyi ezate ozata kopo mai ka ya robinet ozuko pa mai ochango wana pembeni sika bozali soko moni akauki ochemwa mai omoni akauki ochemwa mai wana pona bat oyo bazana na Congo soki omoni ke ocha mai te eza awa na bato bazana Paris parce que ngabeta masola Paris pour na vandara na France eza na ba lubrifiant soko moni lubrifiant et compliqué yo olobika ka gel wana bachaka na njoto ya mwasi oki rotuna ngo na pharmacie ba rotekela ngo ezalaka nango moins cher donc botika ochaka basi ozocha kafuma na soyi na ba batterie no munoko c'est pas bon te mama espé moi ba biloko mususu te il faut ko expliquer ka bato ozolingi na ya peka ka place basi baso ko se retrouver kana ba infection eza no ka ba toilette te hein au toilette akota ki na restaurant mo bobe na nganda moko boye ou bien na lupango moko boye akero a se retrouver na ba infection des fois déjà car ba batterie wa munoko oyo écrit la base ba infection siko pona mwasi po tutu ko lobali kamba CRS po ete basi mingi bali ko souffrir ezala ba oyo ya ba femme vaginale oyo bazana problème wana mais siko tozo kene na bas ba femme vaginale oyo bazana problème wana te mais soki papa sakanisi bien te mama pa oza muyeta ndongo uti ko loba soki papa alobeli bien te po ete ye tam so aza tactile te il faut papa loba pour malobo papa koloba ndeko permettre que on soit sur litoi wana on soit sur litoi ya papa ndeko fongola kuna siko ba papa na biso mingi balobi ote pona okena mama bien fo mama za la sec ayebite ka konyo ko la mama kasi siko na place oyo lobi ke na soyi témoignage na yo na koki ko douter nango te poto oto koloba par rapport à ba témoignage oto zali nango pe ba recherche oto zali ko sala mais dans lubrifiant mangeable ezali ndongo lobi ba papa o ba yebike mama à côté wana po ba papa mingi so ikawana ezokoma na ba vaginal po ba papa ba kendaka mulai
oyoka papa atie makambo ya mboko eza kuna na kota Lubumbashi kuna te azwi biloko wana ndatie siko esali ke akei mulai boma mama siko sipem oya mama normal edini donc auto bengi lubrifiant naturel esili na nzoto ya mama siko oya komi na tango wana oya komi nango akomonyokola nde mama siko yazo mona ngo kaka malamu pote lokola nzela wana eza kokangama yazongi na makanisi kasi azapela makanisi abike awa nazala na likola punda lembaka te c'était nde yango wana siko na ba papa bazala soka yebike mama po a souffrir mingi te ayebike azalaka na akomaka wana po papa aza vraiment na bopikiliki po papa musupe ba melaka ngo te mais kaka bopikiliki kaka ezali kaka akendaka ne mulai po balobi ekoma na système ya long trajet on balobi système wana donc po balobi soko ke bele ba mama balembaka faut kende kaka isoki ya mulai ndenge momo balobaka mais te banda papa bandaki ko travailler boma mama papa likolo ya mama banda mataki papa liko kitate papa za de ko umela mama za na posa ta muso apema donc na place wana za plaisir à mama et sili ata tozolo baba femme vaginale ata zane nyama netumba mais siko banda yo banda kitolobi to sala bolingo guerre c'est là au moins la sikoyo ameli pe biloko ya boma mama azape na basuke belé oyo akatsa ta kokata te donc zoki sali kosa zoki sali ba mama ya 20 mekosa mais atiki donc ezozokisa oza frotter no sotwana ekriaka ba infection vaginale yango na sko biloko oyo po biso toza awa po to traiter ba sujet wana biso eza po to loba na ba mama ete mama soko moni problème wana eza ko persister papa aza ko continuer ndenge wana okoboya mobali note ko lukande solution lubrifiant ndenge to lobi ezalaka yango fazala mama wana soko kauki otiemwa litanga okakolia wana ba plaisir na ye po plaisir à mama et bébate et puis ba papa ba comprendre loko moko po likambo lelo ekomi mingi mama likamuke kaka basi apoto ba koma lokoso likamuke kaka moi swana lokoso kaka kolanda landanga na lembi nanga yango tokolobela oyo mbola bango ke basi wana bango babengaka lokoso baza ba lokoso te mais bazande ba femme la catégorie ya basi wana ba femme vaginale oyo on a lobaki yango proche na lobaki on émission otoleka il faut oyebaka mwasi na yo azoko appartenir na catégorie nini aza clitoridienne ou bien aza vaginale donc ozolinga mwasi quand on lobaki kotala kaka elongité kotala pe nini te mais il faut oyeba sur le plan sexuel ou bien sentimental mwasi na yo aza na catégorie nini parce que nyoso te kontara na bolingo nous sommes contents na bolingo siko so inechi olobinechi ozana problème moko boye msusu obwaka no kité ou bien obwaka mbangomba net na ba femme vaginale yeba ke mwasi wana arobima libanda pona nini ozo umela te parce que femme vaginale ata okoma no na 10 minutes te mais ne fiske komisa ata na 7 minutes 6 minutes wana omoni ke osala e bien mais siko ozo umela te. En plus, il sous ni non. Maman se fait pas cambo pas. Donc on a carrément téléphone. Au moins problème. Non carrément. On comprend pas ça loba. Na comprend même cambo au loba maman. Mais c'est pas personne qui comprend pas. Le pour rester dans lobby. Na fingité mais ezandenge nzamba asaleli mibali mususu. Mibali mususu otale bobi. On nzamba kinela ki o ya okinela. Même mususu otale bobi. Maman espère. Téléspectateurs vont comprendre. Et là, c'est la pose à bima. C'est la pose à aider yo. Maman, c'est la pose à bima. Mais, c'est la pose à fingate. On comprendre bino. Non, l'ingapé, ba partenaire na bino ba comprendre bino ndenge bozali. Bino po oye ba catégorie ya moi sona zana eza ndenge nini. Et c'est pona koloba boy. Pona zala po ozala bien. Pona koloba boy. Ba femme vaginale. Ouais. Bango, il faut ba kende bien na ba papa o bazalaka na bo pikiliki vraiment ya makasi. Mais maman espère kende ko linga mobali. Zelate koto ya mutema to lingaka to yebaka te to loba par rapport ya bato ba ndenge nini baza ko yoka.
na bango to bandaka na kisheri esengeli na papa tango ba ko sakana kana mama alukaka yebaka mama aza clitoridienne ou bien aza vaginal po avant que yamboke to kende ko koma kana libala to yebaka pona nini papa oyo ayebike mwasi na ngai aza na clitoridienne ngai naza na na problème ya érection. Nous avons un problème te ba papa belé bazan na trouble d'érection. Siko yé na mwasi o azali clitoridienne boyo kana malamu. Siko yo za na trouble d'érection. O poto lo balabato ba la ndepso tons ba ko comprendre te o to benga panne sexuelle. Oyo a tele makamalamu malamu te. Moko makila e kendaka po ete toloba nini ya ba papa eza makila. Ce qui makila ekiti bien nde papa pe a telemi malam mais ce qui makila ekiti bien te nesika na mo papa telema malam ezate ce que papa o a telema bien te moi c'est bon ya kende na ye ezali clitoridienne parce que il y a ce pelaka ba sepeli si plaisir na nyonso et ce qui nango na clitoris donc kuna na clito makamio se sili nango tango koti na kati o umela te et ya la makasi dans so yo komela ka makasi na kati et ce qui nango mais si ko mama oyo azali vaginal il y a azali ko senga papu azana vraiment na bo pikiliki po ete po kende kuna na mozindo po kende ko sepeli sa ye po ete pareil na biso abasi aza kozela ozomona diamant wana akozela be bijou ayapo ayambaye poza la malam donc siko na tango o tozali ko kende na kati ya kisheri ou toza na kati ya ndaku papa il faut yebaka yo ozana bo pikilikite siko ozali ko kende ko luka faire na vaginal et au comme le to mona bandeko ba osela ngo pib o tonos ko tungisa kanga ma ko tungiso tendenge nini olinga kene pas voisin mozori parce que azaka na posa na yo ko ba mo lo ba eloko voisin za kitoko bon siko yo yaza na posa ya yo papa po o sepelisa ye o ba mama pe sengela na bango ba comprendre tango so net na ba mama baza na kati ya libala et si olinga papa tango so pe papa zalaki malamu siko da ba maladie ya lelo o ba papa zwa prostate o papa koma na problème ba prostate baza bato ba linga olia pe mingi teza to yana no ko expliquer pour na kawana siko ba papa wana moi sepelisa le sou mama comme il faut ezalaka te ozomona siko yo mama ndo comprendre papa bo siko mama o aza vaginal yo kanisa ko comprendre a comprendre lelo lobi bika ki bala mobile ya bala e po yaza na posa ke papa sepelisa e elo ko musupe ba papa ba mama ba ko comprendre ngapa na ngana koloba boye mama papa oyo aza na situation aza na difficulté wana donc te koloba donc ozolingo to lobela oyo aza na problème ya trouble ya érection mama oyo azali na ye a comprendre que papa asombaka nde bandeko na biso ba lesbienne basalaka azwi kaka ceinture wana soki akolata alati électrique esungaka ye po papa siko si bobalana papa ozwa su moto musu te puisque na maboko papa se bakisaka te kasi papa tango alati yango kaka ekebo bandeko na biso bazwaka plaisir nde donc bango pe ba accepter soki Monica ko accepter ngo te biso pe tokoki conseiller divorce te mais façon ezali ebele oyo akoki kosala bakende komona ba médecin parce que problème wana ekomi fréquent tozo monango na bandeko na biso musupe bazana ba 40 ans misusu ti likolo ba papa mususu pe ya ba 60 ans bazo sala malamu mais bandeko mususu ya 40 bazana ba 45 ans bazo kokate baza jeune pe trouble wana pe o bandeko na biso balinga ko consulter ba médecin te quand c'est comme ça faut qu'on mone mais il faut aussi ba mama ba yeba pour être place on lo balango bi maman yebi place on linga na loba mais yo moko lobela yango tika na lobela ba mama mususu pe sengeli ba comprendre ezali te kaka ke papa musala na ye ayaka kaka wana po tongo pokwa pour le yoza vaginal donc papa apemate kaka il faut kaka asalaka non ba mama sengeli na bango ba comprendre ke na kati ya libala oyo tango toza na kati ya libala o tozali ko vivre ezali kozali femme vaginale yeba eloko moko ke ko entretenir appareil et edaka po ba papa o bazana ba micro peni ba peni nongo lobaki ba peni o ezali ya monene mingi te peni na ye ezali muke sikoyo tala kaka mosapi na biso tango omona mosapi na biso soko sokoli kati na o malamu mosapi na biso eza moke ekoma kutu na pasi
bongo siko koloba ke papa aza na micropénie yo mama oloba ke papa wana akota kate une solution. Donc c'est que yo mama oza ko entretenir vagin na yo malamu te. Pour être soki obongisi yango malamu ba muscle na yo ezali ne sika na yango papa ataza na micropénie ndenge nini papa okoyamba ye kaka malamu mende na ba papa wana nde fo ba umela te basakanisaka nde ba mama mulai mingi te tango mama akomuye makasi posa wana ale komele sungambo voilà avula trop ego yego koma mobulu ba papa bozana nini Jean-Marie za pour la nini obandaka bien mais okomisa ngo tina suka te ba papa Jean-Marie pardon bolimbisa nga eza kombo bimi pona voilà. Donc ba mama bino ba o boko landa biso o bozana problème wana po ete problème o to koyoka ngo mingi tango nyonso ezali kaka o papa wana nazo tika na ngai po e yalaka ngo munene te ponga na linga ko ekangaka matoi ponga na linga ko tutaka na sali bumu ezali question et tout na sali bumu te ezali nde likambu yo nde yeba ko entretenir appareil na yo soko linko tia ba produit ebele na kati ezali ko détruire ezo sala ke yo mutoza elenge mais kati na yo ekoma koko pona nini ezokoma koko po ete biloko yo zo ko baka katango nyonso nde ezo bebisa ezo sala ke ba muscle na yo ezali ko lâcher nde yango yo zo ko mona ke ozoko ko yamba papa te papa toza na musapi yeba ke mama ko yamba yo bande ko msuba lo ba mama basalela ba glaçon na yo kaka balobi ba glaçon wana pe ba glaçon ya aloe vera amoni aloe vera gel nango wana au moins la kati yango ba tiango na congélateur est comme gelé ali bango ya ba bakiango pona ba mama o bazali na ba papa bazana micropénie moi ba mungu moko boye habité moi ba sorte ba mungu ba senzi ba mungu ba senzi ya biso ebele pe ba komi ko komanda ngo ezoya bazuba mungu ana kucha na sena na biso basi mais sena biso soko tie mungu eza acide ezali ko bebisa kati na biso eloko o ba mama singel na bango ete basala ezali ke makasa moko boye basala attention parce que makasa wana ezo provoquer ba champignon ozomona bango bazolandaka ke herba chango kol na zei nango wana soki evandi muke nini ekangami makasa on a bosani kombo lango eza lokwa makasa ya madame bato baoteka ngo mingi eza ba west africaine ba makasa wana bino ba jeune fille ba congolaise bino bato sombaka yango bosala très attention parce que bozo risquer marambo ebele na bichacha na kati ba nzoto oyenga na sala raboy botika bichacha ba makasa ba mungwa yo somona mungwa ba chango na kati ya nzoto mwasi ezali acide mama biloko wane ko ikokota mungwa na kati ya nzoto zwa liboko na vandisa ngo na mungwa omona ndenge erosala pona yo siko mungwa no zokota na kati ya nzoto ataka mungwa ebele chango na munoko vanda ka kumela so ite tika ngo ka bongo ka ndenge sala siko yo zo mungwa wana ataba lobi o mungwa eza mungwa ya mungwa te nyoso tu mungwa basenzi libanga mungwa nyoso tu eza kaka mungwa eza na gumoko nyoso wana ba ko sala nini pona ko aider ba papate yango ndongo zoloba na bango ndo tuti ko loba na bango ba papa balina ba micropénie et puis to lobi ya ba micropénie et bongo ba papa baza lokola ya oyo komi vraiment ya minene ba baza na ngo tozo ko loba photo loba leka elona roye ba mama wana ndezo ko souffrir boni biso basi to se trompera des fois parce que eloro monte la mokile ko gaina muto mwana omoni soki zaka ne eloro moko kokana muto mwana mais baso baloba ko nga na linga vraiment oyo asdo numéro asukana 3XL mais basuka déjà mais tellement basuka te ça sert à rien eza ko entretenir nzoto na yo ezala o munene ezala wa mukie mobali a osepela. Alors c'est pas la tranquillité parce que ça yonde oyeba ko entretenir nzoto na yo. Eza teke ovandi boye ozuba makasa au moins la moitié journée mobimbe asukolte ma mespe. Asukolte njokande azana ba mungwa na se. Tous les jours après 2 jours ache mungwa. Lié makasa au moins la congélateur bomba mipiku na kene okanga suke pa fimo roboy. Abena na luba pona yesaki na bi mo makambo ngana luba la ngai. Pona yesaki na bi eza bien te. Abina nga c'est pas grave loba ba mipiku nabi osana ngoni ote na tchaka ngo kaka talaka pona bonabi ça sert à rien omoni mayo nzamba sala maika ya oya tobenga maya régie des eaux maya EDF ya ngwana nde traitera nzoto à 100%.
Merci Maman Dembo pour être tokomi ko chité. Ouais. Pour être tolobaki mon émission mon sous-sekoya. Toko lobela makambo etali ba femme fontaine na place wana toko simbesi ko lobi pour na kotalisa entretien. Pour na mama ba yeba kozwa soin ya pareil na bango. Il faut to ya na mozindo wana pour être temps et comme nango biso na suka nini oko ikoloba pour na bandeko pour na manso otosili ko solola. Ouais, pour la femme vaginale, bozala na complexe ya mibali na binote. Ou bien mobali azana na femme vaginale azana complexe na yemorote. Atelo oneza mpo ba bazala lo ramni bazala un peu confiant. Mo bazala confiance na bango moko. Mo raté au moins na bozana lo ramni mais au sala na welo ote. Oto benga ba gaillard zéro. Na yo moi so ebike oza fontaine, mobali na yo azana mwa kokoso par rapport à ya kimobali na ye koyeba ko gérer yango balobi salité ya mwana bapesa yango bapayate salita mwana pesa yango bapayate balobi teke lokola azokoka epa na yo te ou bien azana kokoso na kimobali na ye nde lobi ke yo bima libanda ou bien osala bisala sala pona ye azokoka te. Non, c'est pas bon. Yeba ko entretenir nzoto na yo na mai soko zala mbongo ya kosomba kisite zwa kaka mai ya pamba o sukolaka tongo pourquoi au mona ke nzoto na yo et on va satisfaire papa na ba o moni ke ozala moi ba difficulté ndoto moi si na Congo boselara permanganate ba biteke o vendre la yango 30 minutes 1 heure de temps. Non, lekisa yango na ba lèvre sukola yango ndingo sukolara nzoto na mai ya savon o lekisa yango bongo esili na ba o bazali aba somaka ba basailara ba produit pharmaceutique ba lobiteke o kotsaka gel wana na kati. C'est juste ozo frotter yango na ba lèvre na yo ba lèvre na ezali pembeni ya ndoto mwasi ozo frotter yango wana ozo lekisa yango wana yango nde kosala ke ba o eza na kati ebima ezo ko attirer o eza na kati ebima. Boye ba ndenge nini ya kosepesa mbali na bino par rapport ya ndenge ye azali azana ba difficulté te koyeba ko servir mobali na yope mobali yeba ko servir mwasi ko kendara na eloko akibomango te bozo kendana na ndenge bo soda te bongo te bozo servir mutu biloko ba pesaka bon appétit za maloba nini yo ozoyebisa partenaire na yo soit na salon soit na mbeto esika bokobandela makambo na bino yeba nini ozoloba na litoi koloba na ete ebele te pe omunoko pe ko beta libaku o kotanga komba Marie-Jeanne Pamba faut koloba avec modération. Donc nous sommes comme moderniser na pesika ba merci na bato ya Congo Révolution na musalo bango bazo sala merci na équipe technique Mobimba Ali Sala Michel Kombe beauté image le meilleur de Paris na pesi sous merci na ya pas na ndenge nae pati ya Luma. Donc musala kitoko ba merci à trop bon continuer toujours ko s'abonner na Congo Révolution bon mona makambu ya sika makambu ya mbetu ekomi révolutionner nyo surtout ekomi révolutionner bambote bisika bozali. Merci Nabino Baito nyoso obosileki obosili kolanda biso ko bandana biso ne bandeli pe awawa tokomi kosukisa sujet na biso ya mokola lelo ngana olobaka kanena lobi échange oyo ne na lobata ngonyoso ezalaka malamu po ete bande comme so balobi makambo wana balobaka te eza makamba chambre eza te ke makamba chambre tokobimisa libanda mais tozali koloba oyoyo ekosala pasi po ete ba divorce mingi ekomi kosalema pona nini ba raison ezali kaka basi pe bazali kopesa papa asepelisaka nga malamu te ba papa pe mama wana kote wana asepelisaka nga te yango nazokende libanda na biso ezala pona ba raison wana te po ete na likambo nyonso solution ezali nango na tozo traiter ba sujet oyo bino bai o ba papa o tolobi ke bozali na ba micro peni boyeba yango lelo ke soki mwasi aloba ko te po ete yo zali ndenge bakoma kolobo soki mochopi o soki kombo nini bakoma kopesa o mikoma neti complexé o ezalaka lisusu na esengo te pona nyonso wana longola yango na mutu yeba ke mama yende ayebi kozwa soin ya pareil na yete ozala mama soki ayebi kozwa soin ya pareil na ye atozali micropeni okokende malamu bino pe ba papa oyo bozali na trouble ya érection o bozo komona ke tango mususu complexe moko komi kosala bino passé bomitungisa mate boyeba eteke
na kati ya makambo nyonso solution ezali ba mama ba lukaka etango nyonso kotunaka numéro o boko mona na se makambo su tokoki koloba yango ya mozindo awa te bo contacter biso tokokoyeba koyebisa bino na émission o ezali koya na bo benga na numéro oyo ya mama Dembo na kati ya numéro ya mama Dembo bo tinda ba message bo koma soki bo komi tokoyeba ko répondre bino bo tikana ba kombo na bino ba numéro ya téléphone na bino ekotikala tokoyebisa bino ba question na bino o bozana ngo tokokena ngo na mozindo po ete awa moi tolobela ngo manso ezali te mais na tango tokolobela makambo ya ba femme fontaine toko continuer mususu lisusu pona ko expliquer bino ba makambo oyo tolobeli awa te ndenge tolobi par rapport ya ba papa pe ya ba mama o mususu boyoki te bokoyoka na kati émission na biso mbala ezali koya bozapaka te tango nyonso Congo révolution tolobi Congo révolution nde makambo pa esoko ozali kotala Alisala pe Michel Kombe o bazali tango nyonso kozala kati na biso ko soutenir biso sans oublier papa na biso beauté image o tango nyonso bozo ko mona ke ba image ya kitoko o ezali ko bima tokomi mbala ya sima